Et voilà, je suis avec mon caméraman. Aujourd'hui, na Saint-Gé, parce que il y a tout le temps, j'ai moi problème dans zoto. Na tambolina Hermas, Stadi, garçon moko bien, garçon bio, hein. Toza bongo wapi awa siko tozo kota et pas Fanny Masudi pour na relaxa ndenge bazo fête na ye anniversaire to profiter pe na kopesa ba courage na bande ko na biso Adailunga et Raïs na makambo toyoki et puis tokende kocha bango micro ya Donja TV micro ya Kin Donja pour na ko solola na bango muke toyeba qu'est-ce qui se passe. En tout cas, restez branchés sur Donja TV, je vous aime tous, hein. Bisous, bye. Et voilà, merci à tous les fans fidèles de Donja TV. Donja TV, émission Nabino Bolungarakin, Donja Yango et Bandi, émission Toela Rabino ba vérité, émission Toela Rabino ba actualité n'engeni neza ko s'est passé et surtout na ba vie ya ba artiste Nabino Bolungakamenge. Où sommes-nous tozawana na commune quelle commune à Barumbu? Est-ce que wapi toye ko souhaiter Fanny Masudi joyeux anniversaire à elle. Ayebi même pas que toza déjà libanda. On est là et on a la carte pour relaxer nos images, comment ça se passe, l'ambiance et tout. On a profité bongo copie sur la fondation Maman Angèle Étoile en direct de Paris, hein, fondation ça a bongo on a fait sur Bambote. Restez branchés sur Donja TV, abonnez-vous massivement. Et puis na bande ko nyonso bozo kalibako ya kolandanga partout dans le monde. Esika wapi bozwami na pisimino Bambote. Bonsoir et de prendre na ba air au bozali kota la biso. Tokota bongo na cameraman nangai pour na relaxer bino ba. J'en profite de saluer ma mère que j'aime beaucoup, maman Rebecca. Bonne fête de maman. Maman oeza mwana biso ba maman et Fanny Masudi aponi kobota aponi te menzambe atinda ki Fanny Masudi abota na mwana biso ba maman parce qu'ayeba kitina et yango wana ba maman nyonso au monde entier ba maman bozo landanga partout dans le monde na pesi bino ba bonne fête à vous maman et maman za kaka pona pantalon pour na ba délure mo boete maman za mère de la nation ba maman baza ba maman éducative ba maman o bazo sa la fierté ya mboka na biso na profiter pe na kopesa association de femmes en action en direct des ISA sans oublier mon manager de tous les temps de tous les jours vient en amoro David balobi yo ya kati ya base hein na bosanité Gaël Neftali hein ba mbote na yo esika yozali donc cordon moro boé oyo a participaka na na la donja mona sukanzambe ce qui est le mozo le ka allo olali oyebite fo lamuka fo sala boye donc merci à Gaï na encouragement na o na ndongo za ko fortifier ngai na musala. En tout cas je suis fière de vous tozokota bongo na kati pona kozola bino ba image de nini ezoleka na kati. Merci, restez branchés sur Donja TV, bisous, bye.
na tie bango micro ba boy na bango donc c'est que elakisi que ya na bango ba linga kete ba boy na bango ko souhaiter ya na bango joyeux anniversaire ya FM au moni ban lekino na tie bango micro ba boy na bango donc bisous bye to kota bongo to matali. Et voilà, nous sommes là chez FM, hein, l'artiste et comédien Oyo. Binombo, mon qui déjà là-bas direct, ça qui va direct au souhaiter joyeux anniversaire. On est là avec famille artistique. Si malanga bozo mon année toza inondé, ambiance c'est tellement mon cassi pour la bande de koto rocha bango mon micro pour nous souhaiter ndeko na bango joyeux anniversaire Tokota. Et voilà, bozo mon ambiance ndenge ça que c'est passé tout à l'heure là, il y a jolie coquette TV aye wapi ko souhaiter o aye moninga joyeux anniversaire ya Imani ya bambote na yo awana kiti ya liboso to moni Mimika Bongo. Ya Mimika Bongo. Un mot pour ndeko na yo. Joyeux anniversaire à toi Fanny Massoudi FM. Une année de plus, ça se fête. Hein? Ça se fête. Bah, fête à Kaka. Hein? Mes amis, bon s'abonner massivement à Doja TV, la star. Hein? La star du moment, on est là ensemble avec une grande famille. Binomo Bomoni. Tozo fêté anniversaire. Il y a Fanny Massoudi FM. Toya qui avec ma copine, ma complicité, hein? La jolie coquette ça. Oh, oh, y a ça, y a. Joyeux anniversaire, Toza wa. Eh, Fanny anniversaire, ça va pas. En tout cas, un mot pour la Nina, pour la caméra, tout pour la Fanny. Joyeux anniversaire, Fanny Massoudi. Massoudi Fanny. En tout cas, que du bonheur, Toza Awa. Toza awa vraiment toye au fêté mbotama kama na ngai mbotama ndeko na biso toza anali boma na nga oyo kama na fongole la ngai. Joyeux anniversaire na bino chin chin. Eh abi joyeux anniversaire na bino. Coucou joyeux anniversaire na bino. Merci awa tomoni toza na MK et puis na ya Mimika Beya hein. Bonjour ya Mimi. Bonjour bébé. Pardon. Moi ambiance ezali mais tous allez un peu doux. Oh, ali bongo wapi na ya Mimika Beya et ya Mimi aye ko souhaiter oyaye baxela ray madame Nasuka awa iskato ye ko s'il te plaît je suis en train de faire mon travail s'il te plaît toye wana pona kosolana yaya donc ba souvenir nini ya malamu oyo bo ozana ngo pona ya Mimi. Eh ba souvenir eza tellement ébélé. Ma souvenir est tellement ébélé pour Fanny Massoudi, c'est ma soeur. C'est ma soeur, 19 ans d'amitié depuis 2011. Tu es banana et le non tout cas finga na te, non tout cas où est la mobilité, non tout cas eh oui to banon. Où est la mibali? Eh biso jamais. Tout cas pour soigner te, biso mambona tout ça na hote. Non to est la mibalité. Non to soigner te. Non to tonga si falo kwa te. Non to tonga pardon. Famille, dans to ébélé. Eh tu. Elbi aza sœur nabiso. Oyo kana te na Elbi. Elbi aza ndeko nabiso. Elbi aza sœur nabiso. Donc biso to kana makambu wana te. Et là on te ezana ba souvenir. Ba souvenir ezebele. Te ba souvenir wana na bombi yango na émission na témoignant vivant. Pendant cette émission semaine, je crois que on a barezi baza, on témoigné Fanny Massoudi. Donc, babola mouana na souvenir on a témoigné en vivant. Comprendre? Non, le souhaiter quand ndeko na yo camarade ndeko na yo. Anniversaire, joyeux anniversaire. Eh Mimika Bongo. Oh ça camarade nango ça Marie-Jeanne. C'est l'ambiance. Eh, oh ça camarade nangai. Oh Marie-Jeanne te. Oh camarade nangai. Merci, merci, comprenez. Je suis avec mon frère que j'aime beaucoup, il y a Imani, il y a un conseiller Rabalé qui n'a pas place à moi, il faut habiter la donja, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je suis bon, il y a Imani. Il y a Imani, bonjour. Bonjour baby, l'équipe a beauté, moi tu mingi. En tout cas, joyeux anniversaire et belé la Fanny Massoudi.
Donc de penser merci pour reconnaître biso même jour à Botama à Bengsi biso. En plus tu peux te moi mon corps. Donc on a Botama na Max et puis moi et de Max. Il y a un autre merci. Donc tu sais que le monde est quoi. Donc c'est ça. Le théâtre Nzambema a pesa yo o ezangi maele o azanango a baxele susu ya ebele. C'est ça. Nanga nazali bongo na star na gauche nanga nazali bongo na star. Bonjour star bandeko bazolanda yo moko se présenter bayeba star o nazana ekombone nani azanani nakomona Mami Kamba. Mami Kamba uzanani naza actrice ya Le Visionnaire ya Fanny Massoudi. Actrice, il y a les visionnaires. Le loza journée niveau na moni artiste belé awa. Le loza le 11 mars jour et anniversaire il y a Fanny Massoudi à Botama lelo. Joyeux anniversaire tout d'abord na Fanny Massoudi. Le loza journée à Botama qui Botama est là ma longévité, Zamba Pambolae à qui d'accord de l'avant. Na pesika merci na l'internet ba Holanda biso merci beaucoup. Merci on continue bongo na caméra na ngai tozokende wapi koluka moko ya artiste G-Love Peto Monio ava bonjour la dame ba single na kwa bato bangi tila single da brakassé Mister non c'est pas un problème on a eu tournage. Et toi, tournage pas FM et puis tournage Bongani Mbalamoro. Donc, toi, on a tournage plus anniversaire Sarani. Voilà, c'est un peu ça. Oh, FM. D'abord, ce ex-président Sangai, ma présidente Sangai. Ça fait longtemps, ça fait moins 8 ans. Voilà, ça fait moins 8 ans. C'est maman présidente. Maman présidente. Donc, avant, on a comme président le long à Outana. Na parcours moi moulay na tous les visionnaires après la longue qui passe mon sous après les passe mon sous mais ça les tu la vas à l'angai voilà c'est ça des fois il a fallu assurer des arani des fois FM la soit si qui là n'importe quoi redécourager le théâtre après ben on a un groupe na soit na Kanda on me dit on a ben on a groupe na ko ya suite 6 passions pendant 12 ans. Ok, nayo tant au Canada ici la mon a bien tu vas tournage le yarako des fois na Canada soit na Canada n'importe quoi et que décourager pe na cop naï voilà c'est un peu ça merci moi mbote na bandeko balani te batunyo so balingani so balingaka G-Love Kalamba mbote na bino jeudi joyeux anniversaire à ma maman chérie mon amoureuse femme présidente FM Fanny Massoudi à tout mbote ma ila munayo résidence Fanny Massoudi donc on est là. Merci. Tozali pe bongo na bana Fanny Massoudi à groupe Le Visionnaire. Bonjour. Bonjour. Bon. Papa Kombonani. Gloria Toubila. Yozanani. Naza artiste télévisionnaire. Donc c'est ici netoye bongo kosolola na bana Fanny Massoudi Le Visionnaire awa wape sika toye kobete mo masolo oh vraiment bana ya groupe na ye o baleka na ye na kina poto j'espère que vous mona bango na balage na FM TV toye moi kobeta moi li solo na bango nde bayebi koleka biso vraiment papa ba défaut nini oyo mona pa Fanny Massoudi bon mutu na mokili azara ba défaut na ba qualité na ye bon ba défaut on a mon pas leader nanga ezaka soka siliki mo akoka ko se contrôler vraiment ti akolo ba no mabe bien na ye ezaka abomba mabe na motema ti so alobi so kandesili abosani donc ba défaut na ba bola moleki ba défaut na ebele ngana bibino ba artiste bo bomba naka po bomoni batu bomoni e moraje sur place yango bo beta bola mona e ma ebele mais en soi bo ebi kazara fi moko azara donc ana ba langage moko piquant akwa bon to bomba likambo donc aza mutu moko boye te so fani na ye au sentir ko fani na mutu do bola mona ye vraiment eleki mabene ebele donc tout le monde a place au placer ma bête poser la place
eza te toza ba hypocrite tozoloba o biso to monaka dans un leader moi ça bien de te faire nani vraiment bien très bien vraiment. Merci moi bon nga loba toujours moi si okutu asombi elamba sika azara nesengo bongo biso ya biso mama abagisi sumbula likolo pourquoi pas toza nesengo tosangani anniversaire ya mama na biso mama leader na biso o apesa biso lelo alakisa biso na monde entier quoi na kin na poto tala biso donc to fêter to célébrer anniversaire na c'est anniversaire ya mama Fanny Masudi TV donc nzambe ya baksela ebele na o ezangaki donc année oyo ezani à grâce. Merci beaucoup. Na droite nanga nazali bongo na la petite sœur de FM, la petite sœur des services, mais betane mo masoloto e banini azolo banini aye ko sala awa mukola lelo. Bonjour. Bonjour. Makombona. Renate Kabeta. Relax uzana. Nga naza actrice moi na mama kandi babaka moi na mama quoi. Naza actrice ya le visionnaire. Bon comprendre coquette place azali makele les ala kaka donc yango bozo comme makele l'ambiance est tellement donc au moins ba tu combattre chaîne nanga omona ba olinga tena sala ba émission malamu ko bo sepela donc FM sok anniversaire no baby ezaya jolie coquette la star hein? Donc ba na charisme qui starté donc yo comprendre ba meli de ba biloko ba fa ba mela et tie bongo moi bongo na tour yaya ba défaut nini omona ka FM nango. Ah, ba défaut. So ba défaut za kande bande onanga ba otoloba. Aza maman moko bien, to vanda bien. Juste ezara kakanda. Ah oui, yeso azui kanda a se contrôler. Siko yo loko yebi kazala kanda, so azui kanda se contrôler. Oui, donc conseil non pe c'est kaka akobaka na motemo aza na ngwana ya ko supporter que ça soit mutasalier. Netinga na ko ramta zoksanga te so zoksinga na keli. Non, déjà tu vas na ye tu comprends na ye to yebi. Donc il y a spécial les akaté to malamu ekoza nini pas donc ya malamu ezaka ndenga ebova na biso c'est ça avant na biso bien donc azana motema ya maman azana sens wana ya responsabilité ya koyeba ka obana donc c'est ça. OK merci Dilo va mukolo na mboka doza na bana ebele bele to zwa ki o déjà ke bana solo na ba star mususu okotika biso. Pardon mamie. Allez. Oh, s'il vous plaît, je suis en train de travailler, tu me déranges, dis là. Voilà, je suis avec mes stars d'amour, mes yaya d'amour, na gauche nanga nazali bongo, na moko ya artiste. Oh, ngamoko na yebi kombo na été, yemoka se présenter. Yemoka se présenter pour ba fan na ye bolingaka ye, ba fan ya Donja TV boye bazali nani. Bonjour. Bonjour bébé. Star kombo nani ba fan ya Donja TV. Moi c'est Esther Faïda, moi c'est Amoui. Artiste la bino bolinga mingi, c'est tout. Esther Faïda, aujourd'hui c'est la fête, toi ko fêter bongo na FM. Yom to vana moi mingi. Yo ebi makasi ko linga biso. Donc a ko bomba eti. Tona posa to yeba ndenge a vivaka, ndenge ni na se comportaka devant bino bandeko na ye devant bino bana na ye ya groupe. Non, en tout cas, vivra bien. Hein? Bon, nakolo bate ke mutu soki anyati mabele oyo eza déjà na bilakeli akozanga mabe. Non, mutu nyonso to azaka mabe na ye aza mabe na ye po aza mutu. Mais en tout cas, aza mutu aza mabe na ye aza pe na malamu na ye. Ba mabe na ye koza ndetini. Ce qui m'a bien aimé et beaucoup à la nini m'a bien aimé ça tellement donc ye ce qui olingi ont mélangé sentiment ou bien qui camaraderie ou bien il y a amitié olibo sangisa ngona musala en tout cas boyo kanate en tout cas il faut respecter nanu musala wananga moko mutunaza témoignage numéro 1 il y a Fanny Masudi ceux qui ont mélangé sentiment beki camaraderie na musala na ye en tout cas boyo kanate dans en dehors à ça eza nakolo baneza couleur
soki asiliki ke akoyeba te oyo aza nani oyo aza nani peut-être eza kaka kolo nayebi ke so asiliki ase décharge makasi mpe abimisa ba non neti nga nakoloba ndosali na ye kombete nga nayebi epenza bongo ke so asiliki abimisa bilo moko ekolongolo groupe yebi ye me nga siko nayeba ye en tout cas soki asiliki agafaka tende olobi na mabimisaka ye mosusu oyo soko mpo ovandi na kimia okoyeba nini oyo alingaki azala me soki atomboki en tout cas nesi nga naza boye fo nasala nini nalongwa na nga nalongwaka mpe nakiyami te tosalaka ke so namoni ke eloko nasali ye nayebi ke nasali ye pasi nakovanda na nga navai na nga na ndenge na nga apparemment lobi ka babolamu nga atuni badefo Kanda, donc soki asiliki elle peut réagir ndenge alingi 2017 nayebi ya mwa ezalaki so asiliki bapandi groupe bana nyonso balongwe non apanza groupe jamais mobenga banzonzinga bajour non apanza groupe na ye te ezalaki ke azalaki na baparole d'honneur oyo abanda oloba na biso parce que nga naza na groupe ya Fanny Masudi naza na groupe le visionnaire nano apanza groupe na ye te ata mokolo moko ezalaka ke tovanda nanu après quelque temps tokobengana obomba mpo eza tv banda opanza ngai non oh mais déjà mpe naloba boye na bachaîne mpe ya Kinshasa déjà naleka mpe na baémission naloba apanza na groupe na ye talobaka groupe epanzani groupe ekufi yo ester yo boye no asala ngo te yo frère méchant kosali bwendeni bolongwe attention tika rumeur lingaka oyeba donc po yeba il faut kutana na nga ndenge nayebisi yo seke eza vrai winga bombaka fanatika Fanny Masudi mais na minute Olanda yo souhaiter joyeux anniversaire non to you maman que j'aime beaucoup Fanny Masudi bon anniversaire en tout cas yangonde vraiment ekomisi biso lelo susu na mona donc bonne année à toi parce que tout monde nous en 2024 lelo faki anniversaire Fanny Masudi za poto monana non c'est que bolingo zate on se abaye biso suni na kufi pour témoigner c'est que photo monana pour ça la bien. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Fanny Masudi, azana e mabete, azape malamuté, azaka montu. Merci, aimez-nous vivants, car ande balobaka to lingana tant tozo monana, aimez-nous vivants. Et donc, pas des polémiques, pas des commentaires. Ce que lingo e ba montu, faut voir na pour comprendre azala ndenge nini. Na droite nanga na za bongo na petite sœur propre Fanny Masudi FM. Bonjour sœur. Bonjour. Sœur Kombone. On a Betty Mbele, donc BM la prêtresse, mimi ba bengela na Facebook ya mwana. OK. Betty Mbele la prêtresse ozana ni na groupe le visionnaire. Nazaka mwana na kati ya groupe ya le visionnaire, naza mwana za actrice na kati ya groupe ya le visionnaire. Nayebi ko zo para yaya mais souhaiter ka joyeux anniversaire. Souhaiter ka joyeux anniversaire wana maman chérie que j'aime beaucoup. Maman Fanny Masudi ba joyeux anniversaire na yo maman ko tozali nebi ki azar zo landa biso. Joyeux anniversaire talaka yo don zamba baksuli ya ebele. Ma boboto lokwa yo na mona na oti do umela vraiment. Merci beaucoup. Des phonies nazaki dans na 2019 na 2020 continue. Maman biso na mona bana des fois makasti. Koloba bon des fois makasi na mona ta par kanda yeso asiliki donc asiliki vraiment mais aumela na kanda te ya umela na kanda te donc niti mke boseki donc ngeke vraiment ya trop aumela. Merci. Naebi Kazolanda au la caméra pour souhaiter joyeux anniversaire aujourd'hui c'est son jour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire maman. Joyeux anniversaire. Donc il y a le bête maman joyeux anniversaire. Yo yebi ko to uti si parce to ko donc ya bien pena o ya bien wana nzamba bombelo na 2020 ko kisama. Bisous na lelo ya trop. Merci soko le kana na gauche na biso pona sola na la star DJ lelo azaki DJ bongo abeteli biso ba musique abeteli biso musique abatete la lokombe en tout cas na biso lelo ndeki to bini lokombe to bini ko ile ya papa wemba musique tout ya batete la lelo to bini yango makasi grâce ya ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup et ya Sifalo quoi. Bonjour Yaya. Bonjour les Kinangaye. Yaya bafano ya Donja TV o bazolanda na minute donc
bamonaka yo rarement mais lelo bamoni yo na ndako ya artiste moko Fanny Masudi. Donc yo mpona bilongi mpona oya bafete ya bato même pas napona kande ezala oyo aza nanga bien naozanika bien so namoni oyo asala un genre nga mpe naozanaka distance na ye c'est comme ça. Mais yasi fo bafanda Donja TV bamoni obini lokombe makasi boye balingi bayeba yasi fa lokwa oyo mutetela naza mutetela te naza moswahili ya Kisangani 100%. Tellement nakoli na bacamarade ebele batetela donc nga mpenza bacamarade danga ebele baza batetela yango wana nazwa gu ya lokombe pa bango bango bafete pamba bamatanga pamba batiaka balokombe donc yango ekotanga na nga ozanga yango te. nayebi ke bandeko na yo bazotala yo bafana Donja TV baza vraiment na posa bayoka nde olobaka nde ese obosilikaka nasilikaka me naevitaka vraiment kanda makasi esalanga bien te yango nasengaka mpena nzambe naevita makasi esalanga mabe kanda yango na merci yaya excusez nde nalongoli o micro mbangu mpo nangi natuna question moko oyo ebeti kaka vraiment makasi na matoi ya baartiste epuis na bafani oyo balingaka baartiste yango bango mibale Ada Ilunga na Raïs apparemment balobi que Ada Ilunga aza na poison na Raïs. Est-ce que c'est vrai? Ben namona eloko ya koloba te parce que ye moko balekaki na émission alobi donc bato nyonso batali bayoki ebimi na monoko na ye moko donc nga naza na bacommentaire osala wana te eloko naoyebisa bato nyonso kaka tobanga Nzambe éternel eza ye moko Dieu le Père le créateur de toutes choses atosa ya moninga mabe etikala na éternellement te ata babi oza mokonzi ya bandoki nyonso okeno emsu mutu oyo olingo olongwa molimo ne lobi akufi aokende na kimia yo sikoyo amino ntango okufa oke wapi. En tout cas bacampagne nyonso eza yango nul sans effet parce que mon frère Ada Ilunga aobikane azwani batraitement approprié aobikane ozala bien mais yo mutu osali bongo yebaki Nzambe aoconfondre yo na suki wana vraiment oyo asali bandeko nanga bongo nayoki mpe l'autre frère Raïs aussi punika bandeko na biso kitoko makasi vraiment. Pourquoi mutema mabe ya makasi boye? Pourquoi mutema mabe makasi? Atoluke longo bango na mokili okoma Raïs te okoma Ada Ilunga te otikalaka soki nani oza na motema no ya mabe wana otikalaka bongo ozwa ni chance na bango nini d'ailleurs famille na bango mpe baopeso elamba te ozomona po balobaki oza mpo ndeko ne bakabola bilamba na ye bakabola bakiti ozwa eloko te campagne no ezatala zéro mosusu asala ye bongo mpo bango bayoye bango trop tard bakufa mais tabola mo Nzambe ayo osalaki eyebana avant mpo bazwa batraitement bien baobika na nkombo na Yesu yo nde okufa na place na bango. Tomoni que ma grande sœur Sifolo a vraiment choqué na eloko oyo toposer question. En tout cas ezala biso moko tozalaki surpris toyebaki te ke eloko ya boye ezali mais epesi mpasi tosengi kaka bandeko na biso tosala mosala oyo tozala un peu na discrétion parce que discrétion nde kobomba biso epuis na koyeba Nzambe tosala baparent na koyeba Nzambe ya mwa conseil kozala nini mpona Ada epuis Ada azaka trop ouvert na bato nyonso ata yebi ça son défaut nga na obenga ngo défaut kozala malamu eza mabe te moni motu so Nzambe asala oza no bien oza no motema malamu mpo oza no ka bongo sauf que il faut balimite ezala na makambo nyonso discrétion na vie eza ejwaka role moko makasi na vie ya motu ozomona oyo nga na kokomona nde bible bi hasard ezala te Nzambe alekisi Ada na nzela oyo mpo nga nayebi elo mwa ya mabe eyele te Nzambe alekisi ye na nzela oyo mpo na ye tout le temps makambo mosusu eza ya aloba na tele te ozomona tout le temps na banda aloba na ye mais mosusu omona sifa yo mpo olingi kaka boye yo ozalaka boye yo kaso moto asali boye boye so moto asali boye asali boye pourquoi parce que nga nayebi peut-être banzela nga naleka ya leka te bato nga na koto ya peut-être ye akoto ya bato bongo te ozomona nayebi ki mokilo eza mabe mitema bato
Isa mabe makasi. Na banda olobane tout le temps. Ada. Nga nazalaka bongozi. À l'occasion de rien, on benga ba camarades nanga otokola na bango. Nga na banda sa chaque année na banda fêter ba so ba yebi nga ba kamana ba kenda ba poto ba yebi. Anniversaire nanga na fêter na linga ko lamba batu balia. À l'occasion de rien on lamba la soma sanga na bengi batu. Ba yolia. Na sala ngo susu na benga batu ba yolia na ndaku nanga. Bon. Lobi na ona tongo taka basani batu balieli batu nyonso. Na oto suka basani na ye na ngoka abona komi ka porte ndaku na okonze ba chenga maboko. Plus de 35 assiettes. Na okilo kwa pamba longo nga maboko bona basani. Nyonso ekoi Tanzania. Na zali na mesa na ngamo a vitre te épaisseur a na oto na Chine. Na basani ne panzani nga na 9h. Tokomika 19h30. Na vandi na ota télé na zali na mpaye. Na verre à main na mesa. Non ki kele mo beti quand mo pa yepsinga tension zoka. Mesa pende kabona makamone sanga l'espace à jour moko. Na ebisio e bangi sanga na papa pa on a biso binanga. Papa pa on nga bi batalenda kuno na miso mabe. Mutu ne sa yepsinga bi ozwa mayele pomba asima. Po ba sinyo ezo sala meza ba sina mabe biloko e pasuka bo. Eza ba sina mabe batu batalenda kuno na ndinga mabe. À partir jour on a zwa mayele. Na invita n'importe qui na ndako na ngate. Tokuta libanda so tokutana. Nazarate o tozabo yaka na raté. Na parce que c'est Fanny, c'est une sœur pour moi. Attends mais c'est propre à yebi no ba no lien na ndaka Fanny. Na bangela katelo mota mona mama nanga. Pourquoi? Parce que na mona o Fanny la kisapa nanga. Toza baninge be o la kisapa nanga. Na kokoza la o Bible biko kanisela muninga mabete donc na ko kanisa mabe moko boete pa na ye. Sauf que le cœur de l'homme quand nzambe mutu aye bien. Ozomona na sala ba sentiment na te. Na bandolo bana ada. Na zo maele na vie. Na makambo bo mike kana mona epesanga maele. So tokuta to soli toza famille toza bandeko. Ba mimi ba bandeko nanga to bandakala. Ba famille penza. Mais to comme okuta occasionnellement parce que to koli muta comme na occupation nae. Mais avec Ada ezaki bongote. Bango ba ke tournage il faut chaque fois ba kutanaka. Ata ba lembi o monaka alors ça bien bengani sikoto yeba so. Bongo. Tolo bana monde théâtre tolo bana bato ba camarade na libanda tolo bake eza famille na bango na minute où nous sommes confuses toye batene tinga je suis confuse na oye bate famille tonini po makana se komika théâtre or to ça pe na ba camarade na biso banda ku tokola bon emsu bango batikala ba l'échec de la classe baza ba op ba 4 baza na ba zuite ba otela mutema mabenyo so ba sepelate ba mona yo ada ozo futer ndako kitoko ozo rouler mutuka kitoko oza bien obimisa bango yo zo liesa baninga mena sima batamite ambe baza relaxa nini sia yenda bokola batapesa mbo en transport tebele balobango ke ada ilunga za lolendo mila kisaka alingi trop boîte ya mwana na ba problème wana bato akishishi na yebi ada lelo to ada to banana na les hérédits na ba minika bongo o ba minika beya ada na yebi kala wana juna mas wana tasaka tamukebo na yebi ada lolendo te moni te to zabo nzamba sala mukamta ndenge na ye omoni neti nga na zabo bato musu bamona nga babenga nga lolendo babenga nga sifa za lolendo me mutu ayebi nga alobake sifa za ne lolendo te eza ndenge nzamba salanga nalingana na ngai balise bosangani mususu te nalingana na ngai te bamakambu ya banini kosanga balobaki basalaki na evita ngo bato mususu o balinga baye baka vie privée bato tellement baoluka accès moko baokoka te bakomisa lolendo mais naza lolendo te ada kaka eza trop tard te nzambe nde mutu asali eza aboye mais avanda ye moko akufa nete mutu akufa te so avandi ye moko donc avanda na ye moko. Merci tokomi bongo na suka émission na biso donc awa ezaki place to ko beta lisolo ya ada te mais to yaki ko beta ko souhaiter moko na biso ba artiste FM joyeux anniversaire na moni pe ya na ngasi falo kwa wana
DJ hein na minute on a bengi DJ o abinisi biso banzembo batetela donc to binango avec joie na motema ya moi joyeux anniversaire na ndeko na yo. Joyeux anniversaire na camarade nanga ya uta kalakala ya tongo tongo Fanny Masudi ndeko nanga Mswahili. Fanny toke masuwa moko mona mama na ngai. Joyeux anniversaire à toi. Nzamba lola sale bolamu motema malamu azaka nango akoba nango. Soka moni motema mabe moko ekotele na kati en tout cas il faut pousser na musika. Pour motema mabe za cop na été. Donc na yebi cop neza motema malamu akeante. Na kumisa nzambe ka depuis to bandaki ya métier to swana te. To swana na biso te so likambo eza to lobanaka vérité. Il y a Mimi Kabea, il y a Fanny Masudi, il y a s'il y a un problème, to lo banara. Surtout moi puis muninga say mabe. Allo maman monde ya salaka saki mabe toko benga ye. Toko reprocher ye. Msunde to sa botoye bani, ayebi ke likambo Mimi asali, sifa osepene na ngote. Ye mo déjà likambo sali, ayebi ke so sifa yebi yango. Arosilika na ye, mais ça likambo talinga te, ça likambo vie peut-être Mimi. Mais tellement sali bongo ayebi ke likambo sali epe sa sifa pasi. Alors ça nini aya ba yebisanga to pesa na ba conseil bien donc yango na lingi nzamba sale bolamu na inani de plus o a changer te akobaka mutema malamu po ezate ke o a changer azaki beauté batu bazaka bongoti donc akoba na mutema malamu moi regret kaka parce que inani abakisi mayene mulaite azaneka eteni ka ndenga zana donc mulainde boy camarade na ndenge moko nzamba lola asalo bolamu ane opesa lobala obota pe na mema pe bébé nanga benga tata sifa na ozelango. Merci Sifa, merci na ndenge tozui autant to ebi que eza anniversaire to eko souhaiter to ki ko betel solo ya dailunga te mais vu que kake beti na tongo lelo to moni pe na libaya ba meka un peu ko partager na ba page kende kona biso moko azui passe ya mwana merci beaucoup na komi bongo na suka émission na ngai mais na koki kokoma na suka te parce que mokolo anniversaire ye moko nano na juillet te donc ici c'est la fête hein toujours continuer bongo ko solo la kaka na bandeko na biso oyo ba eko fêter na FM ensemble. En tout cas restez branchés sur Donja TV, vous ne serez pas déçus et abonnez-vous massivement sur King Donja et sur Donja TV émission na bino o émission na bino ba vérité King Donja TV donc King Donja Show plutôt bon restez branchés bongo na Donja TV. Mama fa donc mama sociale hein zalaka bongo ko zalaka pembeni ya bandeko na ya basi esalaka moi bien bon na komi nanga na suka émission na biso o etikali ezaka ko kene ko lakisa image na ba ko souffler gâteau et puis na ambiance mususu muke toyaki musala toyaki tournage bazui biso à pied levé yango wana to profiter pour na kosala pe musala oyo étoile na Paris yango fondation eza na kin bientôt là bozo découvrir yango pe to kende ko ba image pour na ko voilà na komi nanga na suka Hermas Itadi ou abandaki nanga journée ya lelo na